Honoré Ngbanda Terminator ndenge bazali kobenga ye tango azalaki nanu na kati ya masolo ye na Mobutu Sese Seko Congo démocratique na lobaka yango na bandela kango ezali mboka ya moto moko te ezali lopango ya politicien moko te ezali lopango ya homme d'affaires moko te ezali ya biso nyonso. Honoré Ngbanda oyo tozalaka kobenga le tout puissant atiki biso uta moko na lobby dimanche. Ba Congolais baebaki na kombo ya Terminator oyo pouvoir ya ndeko Mobutu ezaki na suka mais ya komaki lokola main séculier pour na kosala ba œuvre oyo ya mabe mingi. Deuxième fois kozonga lisusu na gouvernement ya Jean Ngunza Karlibon maître toki parcours ya ndeko Ngbanda Honoré Elingi kolobake aza mutu moko ayebi secret ya mboko malamu. Félix akoya kofungola bino miso. Nzambe asali ke mwana wana ye abo miso nini ba ekai yo ezaki na miso mabino ekweya. Mission Félix azena ngo ezali misato. Ni 3 missions wana soki to stopper ye attente lobby beaucoup me rappeler que a Honoré Ngbanda ebisaka ke azena 3 missions yango ya accomplir. Le problème il y a un problème moko à la fois compliqué parce que c'est rien Mobutu bien sûr et ça là qui nango mais le kola natango ya Mouzete natango ya Joseph T natango ya Félix T nini Mouzé aye Joseph Kabila leki Etienne Tshisekedi leki mais bato le kola Honoré Ngbanda batikali ko approcher bato na te pona ko yeba parce que bakoki kozala pe utile na mboka. Oui, il y a sécurité. Côté là bas poste on de Ngbanda occupé na mboka na biso. Azaki muta ko négliger te. Lelo a kufi akei peut-être on a le bien kina ba secret na nyonso. O bazali ko sala moi ba réalisation ezali ko monana na kanisi entre autres to kotanga pe Zoé Kabila. Mais est-ce qu'il faut qu'on l'ongolais en tant que gouverneur parce que Azana Moutouté a adhéré à l'Union sacrée. Azali gouverneur ya Tanganyika. Ce qui président Pessi vision, mais tout le monde adhère. Mais pourquoi Zouako Salango? Et cette façon, peut-être pour faire la tête devant le chef de l'État. Ce qui Kabila qui n'a ma cambo, Isaki ma B. Mais ce qui Félix a copié ma cambo ma B. C'est que dans la Félix, la Kabila, disons qu'il ne mérite pas le Congo. Ah. Sangai abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi Kolapye mapapu masope mafuta Tokokesitana longo na nzambe oyo mabenga na makomi Bote na bino pe boye malamu na nouveau numéro ya masolo ya mboka masolo ekolo Congo démocratique boyebi tobetaka masolo ya mboka tozalaka toro serré liboso na bino balandi pour que boyeba ndenge nini mboka enfin ezali kokende ekolo Congo démocratique na lobaka yango na bandela kango ezali mboka ya moto moko te ezali lopango ya politicien moko te ezali lopango ya homme d'affaires moko te ezali ya biso nyonso. Alors soki mboka tolingi ekende liboso ezali kaka esika moko na émission oyo nde bokobanda koyeba lolenge nini ekolo Congo démocratique ezali kokende awa tolobaka vérité na vérité nde tokotombola mboka na lokuta tokoboma mboka yango moni moto nyonso alekaka na émission na biso oyo atikaka elembo ya vérité pona kotelisa na bayimboka ete toza na posa mboka ekende liboso tolamuki na sango ya mawa bana poto bana ya Afrique ba Congolais ndeko Honoré Ngbanda oyo tozalaka kobenga le tout puissant atiki biso uta moko na lobby dimanche 21 mars 2021 kuna na mboka Maroc esika leader na ye Mobutu Sese Seko akundamaki Honoré Ngbanda atiki biso na yango toyambi pona bongo toyambi pona bino limbisa ndeko Papi Mbongo même moral azali
cadre na kati ya parti monene PPRD parti cher ya ndeko Joseph Kabila Kabange maître Papi Mbote na yo. Mbote mingi mbote na baeba nyonso bakolanda biso. Merci pour l'opportunité au Pesibiso to mekako solola na ba téléspectateurs nyonso en particulier dans le bi kimia na mabota na bino. Na ko profiter pe na occasion pour na ko présenter ba condoléances na famille biologique ya ndeko Ngwanda oyo ba congolais ba ebakiye na kombo ya Terminator. Ma liwa ezali fatalité oyo esengeli biso nyonso tuto lekana asali o asala oyo akoki kosala lokola nzamba bengi ye molimo na ye epema na kimia même moral toujours. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Eli. Okay, donc là, Roland. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini. Honoré Ngwanda Terminator ndenge bazali kobenga ye tango azalaki nanu na kati ya masolo ye na Mobutu Sese Seko. Maître Papi nini yo retena na Monsieur Ndeko Honoré Ngwanda avant natangela bino moi parcours na ye Maître Papi o yebi ndenge nini na yebi personnellement te mais seulement na kombo na ye et puis na œuvre na ye à travers tango le dictateur Mobutu azaki na pouvoir ezaki œuvre moko ya répression ya makasi donc et bimisa kombo ya Terminator mais après à côté qui na banalise ya sécurité à comment ba livre belé livre ne moko na tangaka ezali ça fait plusieurs années ezalaki kolobela makambo ya ba Rwandais oyo bayaka na RDC et puis bakomi baye ba simbi minduki contre gouvernement ya RDC nakanisi Ndeko Ngwanda molimo ne vanda na kimia azalaki na moment oyo pouvoir ya Ndeko Mobutu ezaki na suka mais ya comment ki lokola mais séculier
mpona kosala ba œuvre oyo ya mabe mingi yango nde bapesaki ekombo ya nini bon tokozongela oyo asalaki te mpo moto asalaka malamu na malamu azalaka te na mokili bato nyonso tu basala ndambo ya malamu na ndambo ya mabe mais na oyo malamu tokoki koretenir mpo na ye ezali plutôt makomi na ye oyo ezali mpe kotikala ba œuvre monene ya oyo ye aviva pendant règne ya Mobutu et pendant chute ya Mobutu et après nani les temps qui ont et salama depuis chute ya Mobutu le toza a pratiquement na 24 ans depuis que Mobutu a kenda et donc na nyonso tu wana tozali choqué kaka na liwa na ye lokola moto oyo akei epai ya tata Nzambe. Merci maître po to solo la bien makamande Kongbanda. Je pense que bande bozolanda biso foboye bae azalaki nani alors to kei rapidement né à Lisala le 5 mai 1946 dans la province de Équateur à sali études primaires naie papa missionnaire catholique de Kongbanda. Ensuite à sali ba formation naie pe na bolongo kaka na Lisala kuna na Équateur. En 1970, alors, aïe kokoma étudiant à l'université Kinshasa, à Kinshasa, et c'est qu'à qui diplôme naïe à licence, puis à la distinction plutôt na philosophie, aïe koké na Belgique, et c'est qu'à wapi à kene kotang en école à Louvain, na université à Louvain, na Belgique kuna. Peu de temps, aïe qu'on a embauché la présidence de la République comme chercheur dans le Centre national de documentation. En 1975, Honoré Mbanda aïe comme administrateur général il y a opération et Centre national de documentation. En 1976, aïe qu'on a affecté l'ambassade de RDC kuna na Belgique le cola premier conseiller, puis directeur, il y a centre culturel, il y a école Congo démocratique en Europe. En 1965, rapidement, il a occupé poste, il y a directeur adjoint, il y a service national et intelligence SNI, Oyolelo, ils allaient remplacer comme centre national, il y a documentation. En 1982, il a envoyé en Israël, il y a ministre et conseiller, il a réouvrir mission diplomatique, il y a école Congo démocratique à Tel Aviv. En 1983, il a nommé comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire il y a RDC 2 ans après avec comme administrateur il y a agence nationale il y a documentation où ils allaient les lieux comme ANER et c'est comme Kamemani Lewana. En 1990 avec a nommé conseiller politique il y a Mobutu chef de l'État ensuite à l'époque et Nassima avec comme ministre il y a défense nationale na ancien combattant na gouvernement il y a Étienne Tshisekedi. Vous comprenez déjà. Donc on attend Étienne Tshisekedi. Aye kozala reconduit na même poste na gouvernement il y a Mungulu Diaka. Aye lisusu kozala troisième fois kozonga lisusu na gouvernement il y a Jean Ngunza Karlibon. Maître qui parcours il y a des Kongbanda honorés et l'inkolobake aza mutu moko ayebi secret ya mboko malamu. Félix akoya kofungola bino miso. Nzambe asali ke mwana wana ye apo miso nini baekai yo ezaki na miso mabino ekweya. Mission Félix azali nango ezali misato. Mission na ye ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission na ye ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sarate retenu 3 missions ce qui to stoppé à tenter lobby beaucoup me rappeler que à Honoré Manda Ebisaka Kazena 3 missions yango ya compris rien. Nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et c'est le colomoni moine ya yibi livré en dakwazo luka kende ko brader yango pour sauter les colonnes et simbi et pour plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol. Pour que tu retires maintenant, j'espère que ce langage-là va disparaître. Pour que moto binozo lukabo était azé na idée à côté ba été azé na idée a été banguna
alors la seule solution, ouais, il faut dire que il a servi la nation na tango oyo opportunité ba pesaki a salaki musala na ye et puis vu parcours na ye na ba poste à responsabilité occupaki tokoki ko affirmer oyo sali kolobaka a zamuto oyo ayebaki Congo malamu mingi guerre ya est a comment livre hein, pour la guerre ya est l'autre la guerre ya est insécurité na mboka na biso Honoré Mbanda a keina secret na yango non to ikoloba bongo te parce que le problème il y a est ils ont un problème moko à la fois compliqué parce que c'est rien Mobutu bien sûr et ça là qui nango mais le kola na tango ya Muzete na tango ya Joseph te na tango ya Félix te et kotana ba terroriste na kati et puis revendication claire par rapport à bateau basala mabe na est ezalakate en plus de ça problème ya est ils a peine moi partie à dépeupler ko dépeupler ba autochtone pour na ko laisser ba étranger ba occuper ba terre wana et donc problème ya est dire que à kena secret to atiki secret le plus important ezali biso batoza na vie topé ça le meilleur de nous-mêmes pour nous trouver solution pour nos problèmes ya est pour secret ezalaka secret ce qui ezara ya mutu moko ce qui est déjà partagé ezalaka sous secrété et puis en plus de ça solution na problème ya est eza na deux volets d'abord volet à pauvreté oyo esengeli bazali ko kamba mboka ba fungola misu ya malamu ezali volet à pauvreté. Pourquoi voler la pauvreté? Parce que les opéraka o bakata kamitu ya bato o bazali konini baza bangonyo surtout na eloko moko pauvreté c'est-à-dire baza ba illettré et puis ba yebite sikani bakoki ko luka misala pona bango tango bato ba se retrouver na situation wana o nyo surtout bakoki ko offrir ye ezoko apparaître lokola eloko il faut azwa pour asalela. Et donc, pour combattre véritablement l'insécurité dans l'Est, il faut qu'on industrialise la partie Est de la République. Il a qu'ici boyé, qu'on a une industrie où ils allaient transformer, qu'on paie ça aux jeunes, misala. Ce qui est dans l'Est, l'entreprise où ils ont employé plus de 10-20 000 personnes, ils allaient. Moutakenda na tongo na kanisi ba velité oyo kokende ko simba minduki pona ko boma bato et ko diminuer moins mingi. Et puis en plus de ça, ceux qui battent bazali na problème te par rapport à mabele. Pour les kamususu na est kuna na ebisa ezali kambo mabele hein, ezali likambo grave na pour na terre dans est kuna. Ba oyo bazali na ba terre minene ya milai. Ba benga bango lokola ba propriétaire terrier basimbi banai na bango bao bazali na besoin de terre wana bango bazali ko créer ba groupe armé pour ko boma pe ko bengana ba propriétaire terrier. Donc il faut que le gouvernement a ça la makasi. Il suffit pas rotinda mindu qui est belé na ba sodé belé na est parce que c'est là qu'ici vraiment ba incapacité nango tala MONUSCO a plus de 17 000 hommes en armes na est mais l'insécurité persiste. Et donc, il faut qu'on trouve une solution au Yamalamu. Dans le français, balobaka, aux grandes maladies, les grands remèdes. Remèdes Yamalamu, ils allaient une industrialisation à partir est. Ce qui est commis courant, maï, bandembatbazo, salamisala, nakanisi, sécurité na insécurité, et que comme abilo moko oyo, insécurité ko zonga simamingi. Maître tout tikalaka na sujet Honoré Mbanda parce que azali quand même une grande personnalité ya mboka oyo atiki biso pona nini musée aye Joseph Kabila leki était tiké leki mais bato lokola Honoré Mbanda batikali ko approcher bato na te pona ko yeba parce que bakoki kozala pe utile na mboka en matière de sécurité na kanisi côté la ba poste on de Kongbanda occupé na mboka na biso azaki muta ko négliger te lelo akufi akei peut-être on a le bien kena ba secret na nyonso wana na kanisi okoza na raison zali ils ont répondre kaka na anecdote moko baloba en Afrique quand un vieillard meurt c'est toute une bibliothèque qui brûle
donc et répondre kaka na anecdote wana o ezali ko continuer par rapport ya bandeko ba gouverner et pourquoi ba approcher qui était on ne sait pas à quel niveau on va approcher qui était peut-être que va approcher qui est peut-être que peut azaki ko peut sa expertise na kati ya batouana peut-être que na la dialogue intercongolais Sun City na ganisi a participé à pariko na dialogue intercongolais Sun City. Oui, Alingaka n'est pas s'impliquer, mais Abendana. Et donc, peut-être que Azaki n'a pas raison, il y a unité, il y a coopérer dans le gouvernement ou le qui après Mobutu. Mais qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est qu'il a servi la nation, et aujourd'hui, que son âme repose en paix. L'être Robert Alisolo Angwanda, n'a que la paix de Komoko, au permettre comme on a député Thomas Lokondo. C'est un homme qui n'avait pas froid aux yeux de dire certaines vérités. Eh bien, le loyo nakanisi ebembene zonga ki banda mukoleleki na awa na Kinshasa po ba kende kokunda na ba mboka na ekuna to rendre épée hommage to lobby que son âme repose en paix. Merci d'avoir servi le Congo. Que ton âme repose en paix. Merci maître to kota na mutuna kaka ya suka avant to kota na sujet mususu. Est-ce que politique il faut continuer ya ko rejeter ba salaka liboso ba yebi mboka o malamu? Est-ce que politique ou ezali malamu ya ko rejeter ka bango? Non, nakanisi parce que la réalité c'est perte pour la République. Nakanisi eza véritablement moi problème ezali que parce que l'administration Colonel Ngani aleka na ba émission ebele na poto aloba azan jusque là il est prêt à servir mboka ya ko pesa maelo azaka na ona Mobutu a pesa ba continuation surtout en matière de sécurité. Colonel Ngani azati le lot vivant. C'est bien, je crois que bakolanda biso bakoyoka appel wana mais véritablement problème ezalaka na Congo soki mutu aye na esika alingami kosala tabula rasa na niveau administration soki ba nommé par exemple le ministre au monde aye na cabinet na bato nyonso ya sika azui ba nièce ba cousine même si ba habité azui atie bango na kati ya cabinet na ye abengani bazali peut-être une expertise na ebisio na mokili expertise ekutaka cher bayebi bango nde faut ko pesa opportunité pour bako kosala omoni na classe baponaka mwana ya mayele pona ko défendre école na niveau extérieur baje mingi bazaki ko salisa biso le tozaki nanu na kotanga bazaki benga génie en herbe bazaki ko pona n'importe qui te pona ko sala ko kende ko représenter ba école biso ba totanga na moi ba école ezalaka moi bien bazaki ko pona bana ya mayele po ba kende ko représenter ba école mais na kati ya politique ezali susu bongote bana ya mayele baza mingi laisser pour compte atazana expertise atazana science mais bazui bache mupanzi pour ba considération mususu yango na kanisi na kati na mboka na biso ba ane koya ba politique esengeli basala babenga onini profil ya bato o faut ba occuper ba poste ya ba responsabilité o yazali une expertise avérée hein eza expertise te supposée mais expertise et puis azana na sens ya ko travailler na ndenge ya ko élever biso mingi ba critères objectifs ezala sous te quand il s'agit ya ko pona moto total ka ba critères assez subjectifs tozui expertise to chain pandi totali o aza moto ekolo na ngai lokola neti lobi ezaki ba Swahili baza ko régner le lot tozui ba luba ba ko régner donc ba Congo bazalaki na sima donc c'est un peu tout ça qui crée le problème dans notre pays donc au préféré ocha muluba na place azo mérité te parce que azan de konayo au lieu que ozo expertise ya mungala o ezali wana nakanisi que bandeko oyo basalaka changement de mentalité
na habité so bango musanda bango ezaka ko koma quelques panneaux ici ah bazo appel en bon changement de mentalité ça un budget ah baza un budget à l'état voilà mais travail sur terrain ils ont monde en athée donc c'est difficile parce que qu'est-ce qui a changé pour nakati ya fonctionnement normal ya makambo ezalaka bo pesi cahier de charges ba pesi bino ba assignation bokei après moi tango moké ba évaluer ce qui va tali évaluation et salemi et que ou atteindre l'objectif T ba remplacer pour na bateau ba on a un peu plus compétent pour nous réaliser objectif mais biso de la mboka na biso to ba tête aux objectif nini lobby objectif ezalaki l'élection l'élection et salemi et comité ngai fona zwa bateau o baza côté nanga to spengi bango bateau union sacrée tous les sacré le commis problème mais objectif le plus important le plus important dans Mboka Congo ils le développement en Mboka personne n'en parle qui parle de développement en RDC quels sont les signaux forts pour que le Congo de demain soit différent de notre Congo Maître Trokomawana to côté un chapitre à Zoé Maître Ozali, membre de la PPRD, Zoé Azali, jeune frère, il y a président du parti Nabino, président honoraire Yamboko Joseph Kabila. Et là, on connaît les cas, Tanganyika pour Zoé. Je crois que Azali forcé à côté union sacrée. Je crois que Mboka Nabisonde, tout un problème. Ndenge lobby kaka awa expertise et contacté, tout un clientélisme na babilo ko ebele. Mais l'essentiel tout autres chango à côté Tanganyika exista pe batu ba gouverneur yango pe ya makasi ya minene bazali mais zoé aye na moi ba apport moko ezoko bima moi substantiel soki to lobi to tanga ba gouverneur o ya malamu o tozana bango sur le 26 problème le 26 provinces o bazali ko sala moi ba réalisation ezali ko monana na kanisi entre autres to tanga pe Zoé Kabila mais est-ce qu'il faut qu'on l'ongole en tant que gouverneur parce que Azana Moutouté a adhéré à l'union sacrée na kanisi biloko wana ba subjectivité wana ezali par rapport à misala ndezo ko poser problème ceux qui sont incompétents je crois que il faut balongola en toute sincérité mais ceux qui ont la compétence et qui azana Kabila travaille na Kengo azala opposant atikala nani opposant républicain basala yé président du Sénat donc ce Kabila Kakufi Kengo ko remplacer pendant près de 12 ans. Est-ce qu'il fallait kaka kolongola Kengo po yo ocha ndeko ya Kabila po yenda ko protéger Kabila koleka? Non, ce n'est pas ça. Donc nakati ya Congo, il faut faire valoir plus ma compétence que ma considération aux subjectif. Appartenir à un parti politique, ezalité, eza objectif té. Pour nakati parti politique, tous en abattoir malamu, bamsusu bakeyaka pour na ventre. Bamisusu bayaka pona azana ndeko na emoko pe azala na kati ya parti politique bamisusu bayaka na parti politique pas par conviction na première koningisa omo na tiki parti politique benda tout la muisi ya zaza ndenge emeya za ikoloba mais kasi ceux qui Zoé azali compétent et qui azali ko sa musala bien je crois que ba union surtout bazali ko fomenter ba coup contre bazali ko luka ko zong sande province na sima maître union sacrée azali vision à chef de l'état Zoé Azali gouverneur, il y a Félix Toloba parce que c'est lui le chef Félix. Non, la démocratie c'est pas comme ça. Avant nos côtes, c'est sa question. Félix Azali, le cola, mon conseiller, Zoé Azali gouverneur, il y a Tanganyika. Ce qui président PSI, vision. Mais tout le monde adhère. Mais pourquoi Zoé comme ça la mode? Et cette façon peut-être pour faire la tête devant le chef de l'État. Il faut bousculer mon nani, disons, vision chef de l'État années. Non, il y a Kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres la bino, moi mon tio n'a pas
une agence Moroboé Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nazali poto sunga bandeko oyo. Même oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé que bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na pota ko sungayo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Union sacrée. Et l'accine. Union sacrée, bon. On va redéfinir yango. Les politiciens. Oyebi définition union sacrée. Il y a des problèmes. Ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots sont faciles à les dire. Mais à la constitution, il y a union sacrée, ça n'a pas un contenu fixe. Et ça vision. Moutala ta vision za moko. Mais bino pétant on a bino tout monde a gouverner. Parce que ba kota na vision. Mais c'était pas correct. Et na lobby que ceux qui ba longola qui gouverner pour derrière qui na nteza malam. Na nazo ko prôner awa ezali méritocratie, la compétence. On juge une personne par rapport à la compétence. Ça c'est objectif. Ceux qui ont jugé Moutou par rapport à des éléments subjectifs. Comment on a notre tambo la même morale et aussi mbata? Donc, moi, je veux des choses qui sont vraies. Moi, je veux les Congolais vrais. Moi, je parle de gens qui sont en train de regarder les choses. Il y a des signaux forts et une lisibilité. Une lisibilité par rapport au développement à Mboka. C'est ça mon problème. Moi, au-delà de tout ça, même si on a une sacrée, même ça 100 jours, chef de l'État. C'est pour quel résultat? Union sacrée ne travaille pas. Non, je parle entre union sacrée, na cabinet chef de l'État. Banane baza approche à président. Cabinet chef de l'État. Total awa 100 jours. Qu'est-ce que ça produit par rapport à Mboka? C'est quoi ni pezozanga kaka na zo ya kotaka na vision parce que non, non sacré et le bité que comme mutu a Félix non vision au tika no PP non c'est au solo quand en France na pays à vieille démocratie au solo comme makamba bongo à côté na vision à char ya nani Jacques Chirac au solo quand pourquoi nous voulons inventer des choses qui n'existent pas même dans la démocratie? Et Zalagate, ce qui Kabila qui nango, Ezaki yoka. Ce qui Kabila qui na makambo, Ezaki mabe. Mais ce qui Félix a copié makambo mabe, c'est que dans la Félix, na Kabila disons qu'il ne mérite pas le Congo. Soyons clairs. Si
ils avaient une vision pour développer le pays. Qu'ils le fassent. Au moins, le président tanzanien, Otozokolo Lelo, a ça mandat à 10 ans. Ozoyoka, a ça 5 ans. Oh, Azali Kokota, ils ont 6e année. Mais tel taux de réalisation, il y a une infrastructure, il y a un papa na Tanzanie, va venir le cola, oh, Kasavubu, oh, et ça, il y a bon côté. Et ça, il y a bon côté. Les élections à suivre pour Nabino Bakabiliste. Non, non pas seulement tous les gouverneurs, tous les gouvernements, toute personne ont détenu parcelle et autorité. Il faut amiper sa meilleure. Bon, s'il est ça, mais c'est tant mieux. Mais moi, je suis au-delà. Il y a la appartenance politique caca. Moi, je veux un Congo qui réussit. Un Congo qui se fait respecter parce qu'il y a des gens bien qui travaillent et qui méritent. Moi, je suis au-delà de ça. C'est comme ça que, dans un salon, même moral, ce n'est pas Eloko Yakoluka, Ote, Nani Azalaki, pour Bao Bazaki Pempemeni, président Kabila. Nous avons vu des gens qui n'étaient pas bons. Bao Bazana Félix Tshisekedi, Baza Bato, Baza Pe Malamute. Mais ce que Bato Malamu, on va faire la peau dans le Congo. Baza Wapi. Maître, comme Nasuka, le temps est vraiment jaloux. Vraiment Nasuka. Pour le dossier à Zoé. Pour le dossier à Zoé. Pour que a adhéré. Non, c'est la liberté. Au moins, il n'y a pas parti politique. Au moins, il n'y a pas parti politique. Et Zalaka, adhésion libre. C'est ça qui fonde le fondement même de la démocratie. Ah, les lobbies ont évoqué démocratie. Tout le cas, moi, je suis démocratie. La démocratie comme terme na bino makasi. Conclure mettre toujours conclure aussi ça. Non, ça démocratie. Écoute, je n'habite ceux qui yo za na place moko oyo batu ya malamu baza bato baza na union sacrée et batu oyo bazali mabe bato baza na union sacrée te. Donc ba centre baza na union sacrée yo eza bongo n'habite. Mais parce que dans amalgame wana des ont posé problème. Il faut que les gens travaillent et servent la République. Vous pouvez comprendre, si nous avons des gens qui travaillent pour que les Congolais puissent retrouver son superbe, pour que les Congolais, au moni Congolais, Mbila, Akimi, c'est tout ce que nous voulons. Donc Zoé attaque continuer nos sacrés. Attaque continuer nos sacrés. Il faut pas travailler pour le Congo. Il faut les laisser travailler. Donc à côté de sacré, on va pas baser dans une sacrée. Qui se distingue par un travail bien fait. Aux en référence au temps de l'anga 4 combo. On va se distinguer par ça dans une sacrée. Va travailler à Kakolo. Donc c'est n'importe quoi. Donc tout ce côté na ba jalelo. Biso to koto komisaka nani Kabila. Tu peux faire ba combo belé. China Rambo. Nini. Mais Congolais ou appuyé. Il manque de paix. C'est quelqu'un qui regrette le Papa. Culte à la personnalité. C'est ça, c'est qu'on a repris ici avec Baïgnon, ceux qui s'y créent. C'est la même chose. C'est pourquoi. T'as la place, il y a Kabila. Le lobe à Longoli, et comme il fachi béton, et comme il fachi. Mais où est le Congolais? Ça ne peut pas se monter. Non, moi, je suis au-delà de ça. J'aime tellement le Congo que je ne m'inquiète pas pour des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a changé? Mais où en sommes-nous avec le Congo? Hein? C'est ça. Ndeko. Et si mais je regrette c'est que le Congo, nous vivons dans un pays riche, mais que tout le monde est pauvre. Pendant 18 ans, ils sont pauvres. Merci, ce n'est pas le temps de 18 ans qui importe. 18 ans, moi, toi, tu peux. Amalgame. Moi, je dis parce que non, moi, je dis la carte d'identité. Moi, je dis non, personne ne refuse le recensement. Non, ne conditionnez pas parce qu'en 2015, il y a eu des gens qui sont morts. Moi, j'ai perdu mon cousin parce qu'on a refusé de combiner comme ça à Biloko Wana. Mais aujourd'hui, tu veux que les gens acceptent ça.
Mais faites votre travail calmement. Moi, j'ai vu le chef de l'État, Félix Tshilombo, lancer une carte biométrique. Je peux te donner même le temps, les R et les Nini. La carte Nini. Ce n'est pas aujourd'hui, c'était en 2019. Mais pourquoi on n'a pas pu faire ça? C'est ça la véritable question que nous devons nous poser. Quelle est la vision de développement de notre pays aujourd'hui? Recensement. Hein? Voilà, donc on est dans les non, on est dans les histoires. Recensement. Carte d'identité. Oh, mais c'est rien, on peut te donner même aujourd'hui. Moi j'ai mon passeport ici, c'est une carte d'identité. Mais oui, mais ça fait quoi? Si on donne aujourd'hui là, si on a une place donc recensement. Mais bazar qu'on s'organise. Non, tu vois, le problème c'est ça, c'est qu'on est dans les superflus. Il faut tout quitter. Honoré Ngwanda, toujours bête à solo ne awa parce que c'est l'expertise. Il y a ma BP Zalaki et belle écoute kolobate. Non, lobby, tu bête le solo na quand muta kufia comme un saint. Ceux qui mutazana na vie, tu as droit de les critiquer et de oui, mais na ceux qui muta kufia comme un mosanto, tel que soit ma benaye ou malam Ngwanda Salaki, aujourd'hui, je peux pas me mettre devant une caméra pour commencer à dire le mal de Ngwanda. Ako zalate toko bomba maître tokozongela muko mususu bande merci beaucoup. Mais ba question est sili. Ba question est sili. Ah, au moins ba question est sili te c'est bon, c'est jaloux. Tokozongela miko zali là. Maître Papi Mbungu même moral boyo kié ndenga pesi ba réponse bandeko le ezalaki to pesa bino to pesa hommage na ndeko Honoré Mbanda oyo asaleli pemboka oyo na ndenge ya malamu to ya mabe wana etali biso te wana ezali bino na bandaku nde boko continuer commentaire esika bozali na obiso tolobi lelo Zoé Kabila forcé ya kokota union sacrée oui ou non to yebi suite ndenge kosukela te Maître Papi Mbungu a pespe makanisi na ye na oyo etali misala oyo Zoé azali kosala na Tanganyika. Je vous assure il fait un bon travail na Tanganyika, mais côté politique moi mbilinga ezali Maître Mbungu. Merci Dengue pour répondre à l'invitation à Bisso. C'est moi qui vous remercie. Nazaréen TV et le cacao toujours pour que yo pesaka malobamala pour bande ko bazolanda yo. Non, ngai na remercier Nzambe pour apesi biso na paiement de vie puis opportunité au les Nazaréens apesi biso to solo na Maman Tiffany. Maman Tiffany Mbote accent sana ba téléspectateurs nyostu bo zala na kimia na mabokta na bino na koloba moi insiste pour le jour en groupe comment il y a 2 ans que j'ai perdu ma mère, une femme enseignante, maman Flavie Mwanda à Kendaki exactement le ici 2 ans. Ma pensée va vers elle. On l'appelait Mère Cap hein pour ngaza moi na soda na kola na kati ya camp. Mais na zo éducation malamu oyo ezoko défendre pe bana ba soda et la kisi que ba soda bazakaka na batu oyo ya ko négliger te bazali ba négliger kaka si c'est noir te mes conditions changé qui soda na salaire à 60 000 francs bon le comme combien et mati et comme na ebité mes mati on a dit déjà ba enseignant mais abino ngaza moi la soda c'est na la kisi o makambo zele kana ba camp militaire lelo yo eza moi makambo pasi je lance un appel na ba dirigeant surtout ya mboka ba mekakota la situation ya ba soda surtout ba infrastructure routière na Kinshasa lelo na habité so ko kolonga Kingasa na suka na air nini koma ville na air nini essayer un peu de voir les infrastructures pour mbongo oyo tozali ko sala ezali te poto sombela bandako ezali ndepo na ko sala que peuple congolais mais kako vivre vraiment même moral toujours. Merci Ciao. Beaucoup botika la malamu na bambo na bandako na bino kimia na nzambe omi na bino tokuta mikolo ezali koya na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo Chayo na mwamba la minute on a 4 pena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu.
ndenge eza so mulongo kuna mpona zela susu kuna eza mambo mulongo te ye esi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke korécupérer biloko olia tika boyeko ye so mona makambo bongo na monte bato bapesi mbongo kuna bino boke récupérer biloko olia na agence ezalaka mais yango ebandi mama leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a été bandé que l'on va à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga bilo kolia. Eh maman Nazareth Tanzamba Pambola ya bakse mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien.